Bonjour à tout le monde. Bienvenue à votre émission Moulière Bataladora, la femme battante, moi c'est Bitumba. C'est bien moi, maman Mado Bikembo, l'épouse de papa Vicky Osana, la maman de Rodi LB. Dans notre émission d'aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont un serviteur dédié peut concilier sa vie familiale et sa vie pastorale ou évangélique. Par cette même occasion, nous allons parler aussi de la place et du rôle de la femme du serviteur dédié na musala na profession ya mobile naïe, rôle à jouer na place naïe. Avant to kota na bozindo ya émission Nabiso et avant de vous présenter et de rejoindre mes invités, je vais d'abord saluer nos collaborateurs, les collaborateurs de Moulière Bataladora TV. Je vais commencer par lui-même, les grands messieurs. Papa José Pierre Diavanga na Orléans, na mwasi nae maman Alphonsine Kiansi Diavanga. Bavandi na Orléans, na France na Orléans. Na ke Belgique, je vois la maman Bibi Tansona na Chima naye, papa Jacques Kakwit. Sali aussi à mes nièces et mes neveux. Evelyne, Noëlla et Joyce. Awa na Diblin, je vois moi-même, maman Mado, Bikembo, et mon époux, Vicky Osana, qui est derrière la caméra. Je te salue mon cœur. Bon, je veux aussi remercier Bato Nyon, surtout Babengi Ngai, pour le conseil Nabino, Bopesaki, l'émission précédente. Na ba remarque bosala qui en tout cas merci na moni vraiment que bolanda ke émission. Merci na ba conseil Nabino na yoki. Na ko appliquer ngo sikoyo na obobai na bongisa na ko appliquer ngo émission do sala lelo. Na remercier Tanti Alpha na conseil na yoki, na remercier Michou maman na Job na yoki conseil, na remercier ma fille Ida Kisasi maman na Claudiana Bukati Bambote na bino pe na pesi bino. Na remercier peu les sous tonton frère Guy na Glasgow na maman Bibiche Boumela na liba na bino tonton frère Guy Boumela tonton frère Guy a Rodi. Na remercier peu les sous Bibita ma petite soeur Bibita na oki conseil Bibita na osale la seconde le yambalo. Na remercier les sous papa Rémi. En tout cas, na sepeli vraiment na ba o lobi a kitoko ponanga. Na sepeli na mwasino Claudine Kabuiku Kanga. Bon, siko na ngina expliquer bato yo babengi babi ba okoka ko s'abonner te. Pona ko s'abonner ba lobi avantage na ngweza nini? Avantage ya ko s'abonner na YouTube ya Lutumba Sergio ezali be mission nyonso tout borozwa. Ato yebite mission sike koti mais là ko kende na page ya email na yo omona batindeli yo déjà émission. Pona ko s'abonner au sale ni ko koti na YouTube. O cliquer YouTube et bimiseli yo page ya YouTube. Na recherche au commis Lutumba Sergio. Là on commis Lutumba Sergio et bimisela yo be mission o Lutumba Sergio sala. Omoni siko na kwemo ko na bankadran wa rouge bakomi s'abonner. Soko cliquer place wana bakomi s'abonner. Siko yo ekolobelo ofungola siko yo boîte email na yo. O se connecter. Là on tient pas ofungoli email na yo, o tient adresse email na yo, o tient un password na yo, mot de passe. Allez et fungwami directement au s'abonner, ça na ngopé gratuit. On s'abonner gratuitement. On fout de l'eau. Wana siko be mission nyo se bandoeleka na page na on avance boyoki
avant toyoki tonton Tchovu ndenge okosabone tonton George Tchovu na explike oyoki. Bon, sikoyo tokende na plateau nanga place na oyamba bainvité nanga nakende korejoindre bainvité bolanda nga tokende. Bon, voici mes invités. Natikeli bango parole. Bango basa connaissance na bino, pour sa connaissance na ba fidèle balandi na biso. Bonjour papa Mako. Bonjour. Ezali ngai moninga mina bino. Kopesa Maku naza évangéliste na fai na Dublin, précisément à Namboka Irlande. Naza papa ya libota munene vraiment. Na sepeli pe Oaza Penangaï, Moussouli Nangaï, ils m'ont aussi présenté. Merci beaucoup. Avant que na maman, papa s'est présenté le vie aux Amosungami Nzambi. C'est le vie Mosungami Nzambi, aza évangéliste. Na église nini siko? Oui, nazali ko travailler na puissance divine. Kuna epai Musala Nzambe, pasteur JP Ngwizani et pasteur Mukwanzo. La blage de temps. Ouais. Puissance divine, les églises moko, et l'une des églises Yangouya à la Katia, Dublin, na Irlande, na Dublin. Maloba sipe pa maman, bonjour maman. Ah, bonjour Amado. Merci pour la parole. Ngako kunangai joli Mako. Naza moi si à évangéliste Mako ndenge ya uti ko se présenter. Pour sambela na église puissance divine et pas wa tuzana pasteur JP Mukwaya, pasteur JP na pasteur Oki Mukwaya. Merci. Merci Nabino. Sikoyo question na nga liboso nde balobi moi si auta mpanja mobile priorité na ba papa. Question na nga liboso eza papa Maku, évangéliste Maku. Avant de kende vraiment na kati ya bozindo ya sujet na biso ya mission lelo ya thème na biso émission lelo na ngo expliquer na balandi évangéliste azanani po toyebi ke na église pasteur azali asalaka ba kilte ate ya rapé bon évangéliste sikoyo azanani elingolo banini role wani évangéliste. OK, amen. Amen. Ezali évangéliste azanani na roko parler un peu mukekaka la roko banaka évangéliste était na parler sur les 5 ministères. Bible de Ephésiens chapitre 5 kuna epai Bible lobi Yesu apesi makabo kati na église les 5 ministères. Kuna pa ya bengi ba pasteur, ba apôtre, évangéliste, ba prophète et ba docteur. Alors na ba ministère nyoso Yesu apesi asopi o ezali molimo na Nzambe pe makabo ya ministère wana. Alors ça on a reparlé précisément na musala ya évangéliste. Le évangéliste précisément liga jusqu'au loba moto oyo azali mopangalisi sango kotambusa sango koteya bato balongwa na molili bako akoya epai na Nzambe. Ça veut dire kaza moto akovanda ka na église te aza moto regard na eza makasi na libanda ko gagner bato to benga ki bayebi Nzambe te afin que baye Nzambe. Amen. Amen. Nangi na tuna isusu question na ngai eza vraiment thème na biso alelo. Oza évangéliste nde obi mutu ate ya kasango apanza kasango po batu baya vers Nzambe te vers parole. Siko so natali bien. Eza rôle moko ya munene. Oza wana oza père de famille. Nde obi papa ya libote ya bani bele. Papa libota munene. Oza évangéliste kokendo panza sango. Ezoka opeta totali église totali pe na famille bana surtout bana biso awa. Ota l'école, ota ba activité na bango après école. Ota la ba devoir, ota la nyonso tu wana ezosenga pe présence ya papa. Sikoyo nde tolobi o se partagera ndeni. Okende côté famille, ota la côté église. Ndeni o partager la parole là na nyonso o ça que déséquilibre zate
kati ya moko ndenge kela mususu mipesi mingi côté église olembisi muke côté ya ndako ou bien ndako ezota ebele moyo sala bien côté église te okoki ko expliquer nini au jouer à tous les deux rôles wana à l'équilibre quoi. Amen. Dans un verset mon autant quand lumbango dans Exode chapitre 18 verset nango 5. On a parlé sur Moïse un peu pour nous répondre à la question de maman. Bible dit Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils beau-père de Moïse avec Jéthro ou sogro de Moisés avec les fils et la femme com a mulher e os filhos de Moïse de Moisés vit au désert où il campa à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, donc à Moïse. Jéthro seguiu Moisés onde estava na montanha e disse a Moisés: Moi, ton bon frère, eu, o seu sogro, à ton bon père, eu, o seu sogro, je viens vers toi, venho a ti avec com ta femme a sua esposa et deux enfants. E seus filhos. En tout cas, maman eza makasi pesa malaumi. Esta pergunta que foi perguntada pela mãe é boa e é muito. Não répondre na mona boy. Vou responder o seguinte. Vraiment, eza difficile pour gérer babilo mi balé ne sont malamo. É difícil conseguir gerar as duas coisas ao mesmo tempo. Mas o Deus, pelo seu amor, nos dá capacidades que iremos fazer pela sua obra. En tout cas, sim, vimos aqui o Moisés. Moïse na zamba na deserto. O Moisés lá no deserto. O povo de Israel era grande. Como tinha muita carga, esqueceu-se da sua família. Esqueceu-se dos seus filhos. Porque na obra de Deus não pode deixar a sua família, porque esta é a sua carga. Porque se conduzires bem a sua família, mesmo quando vir visitas em casa, na sua ausência, olhando só pelas crianças, dirão: não, esses são filhos do servo de Deus. Vejam só pela mulher, dirão que não, tem capacidade de ser esposa do servo de Deus. É a razão que o sogro de Moisés, aqui o Jéthro, veio ajudar Moisés. Olha a sua esposa. Olha os seus dois filhos. Sim, mamãe, a carga de Deus. Aí vem no ultrapassa. Posso dizer que volto já. Atendes um telefonema, então passas ao hospital. Ligas em casa que vou chegar às 12. E às 12 há muitos engarrafamentos. Verás que se eu voltar em casa, já não dá para ir lá. Vou só já diretamente. Isso quer dizer o quê? Há duas coisas: a família e a obra de Deus. Se há uma necessidade, demos mais a importância na obra de Deus. Amém. Você não compreende ce qui besoin za makasi. Wana nde comprehension nanga. Para conclure, eu vou compreender malamu. Para acabar isso muito bem. Donc se na moni par exemple que 15h sont na zongi ndako. Se eu ver que já são 15 horas para voltar em casa. C'est lui le banana 16h. E o culto vai iniciar às 16. Alors ngala o commence com retard pour na bambouteillage. Eu vou chegar tarde por causa dos engarrafamentos. Alors na koyebisaka mama. Então direi à esposa: perdoa-me. Na commence na ndako. Já não chegarei mais em casa. Na que pas na vou direito à igreja. Donc c'est ça na bique priorité to pesa panza. É isso que eu digo, a prioridade é na obra do Senhor. Lokola mitema nzamba simbi yango. Como todos os corações estão na mão de Deus. Même mama kangi kanda. A mãe pode ficar nervosa. Mas o Deus saberá como fazer. Amen. 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 Boyoki bino moko ina ma solo l'air za nzambe. L'air mama ayoki ke akepa ya makambo ya nzambe. Bon, mama olemba. Nde tolobi sikoyo nayepa mama jolie. Po eza ba mama nyonso tu pe balembaka te. Omona mama mosusu atomboki. Yo vraiment nazaki anake kozwa bana ngai moko siko nasalisa iso ba homework siko lisusu kolalisa bango na butu yoki lisusu okeliso boyeboyeboye yango wana mama jolie oza mwasi
papa évangéliste Maku koza mama évangéliste eza musa eza facilité eza rôle moko ya munene mama sikoyo soki totali ndenge évangéliste nzambe atie na mosala ya nzambe et puis bible elobi na biso mpe celui qui trouve une femme trouve le bonheur car c'est une bénédiction qui obtient de l'éternel eza une bénédiction à obtenir et pas ya nzambe c'est que mwasi malamu nde papa lobi mwasi malamu sikoyo okoki kokotela koexplike biso encore na bozindo mokie ndenge osungaka papa na mosala na ye ya ki-évangéliste ndambu toyoki ndanga bi papa abengi nini ndenge osungaka ye mosala wana. Alors merci vraiment. Nde mama lobi ke eza vraiment facile soutenir ye quoi na mosala. Nde mama lobi eza facilité vraiment eza facilité na ngai moko. Mais le cas est facile aussi. Mais le cas bien la sepela nango. OK bon que m'agrada. Avant tout ça la moi c'est mosala na Nzambe. Antes de ser ou a mulher do homem de Deus. Naza mwana na Nzambe. Só a filha de Deus. Koza mwana na Nzambe seja a filha de Deus. Eza ke Nzambe akwa appuyer nga na ba capacité oyo ke senga oyo ko sala ke na soutenir mosala na Nzambe comme mobali na. Deus vai me dar a capacidade de obrar perto do meu marido. Kaka ngai mona okokate. Eu sozinho não vou conseguir isso. Mais na nzela ya molimo mo santo, garante o caminho do Espírito Santo. O ngala lobi ke naza mwana Nzambe. Eu sou a filha de Deus. Donc oza mwana Nzambe sala ke na longwa na partie moko o ezalaki ya négative. Seja filha de Deus, eu saí numa parte negativa. Na como na partie positive. Eu estou numa parte positiva. Para ko soutenir musala ya papa. Para sustentar a obra de Deus. Na putu na moi no dia e à noite. Nzambe toujours a opesa ngai ba orientation. Deus nos dará toda hora orientações. Ba discernement. Os discernamentos. Même il y a un milieu géographique. Même do meio geográfico. Lolenge ni na ko soutenir papa. Como é que eu posso sustentar o pai? El bosso e sengel la tant que moi c'est mosala na Nzambe. Primeiro que eu posso fazer como a mulher do filho do homem de Deus. Nazala exemplaire. Posso ser exemplaire. Ela tel nangai. Maneira de vestir, comportement lá devant libota, o meu comportamento frente das pessoas, fait devant katinanda kunangai e dentro da minha casa. Na mukuse na kanisi. Ouais, ce qui totali bien. Lisungino ezali oza nzambe liboso. Nzambe liboso. Azo sungayo nde o comprendre papa et puis azo sungayo po ndenge olobi mpe habillement comportement wana mpenza très nécessaire. naza toujours na mama Jolie po awuti oloba likambo moko eza vraiment très capital. Il y a comportement habillement po na mosali ya Nzambe mwasi ya mosali ya Nzambe eza vraiment trop nécessaire na mama pasteur to mama évangéliste ponde oza wana mama miso ya bato na église ya ba mama église na bato misusu ya église na ya libanda quartier o bayebi yo batalela ko lisu nde batala bato nyonso tute nde baotalanga mama madote nde baotala mama Michu te bazotala lelo sikoyo na ndenge ke mwasi moko exemplaire mwasi moko oyo aza modèle mwasi ya mosala ya Nzambe eza vraiment kilo ya munene oza nango sikoyo osala ndeni mpo oza occasion de chute te mpo na bato wana nyonso mpo moindre ka likambo yebi kokweyisi mpe bato ebele. Amen. Amen. Pour na causa vraiment occasion de chute. Para que não seja a ocasião da queda das pessoas. Essa prière. É a oração. Na bonde la minha Nzambe na Isaías 45:2. Eu ando orar muito Deus no livro de Isaías 45:2. Nzambe alobi ke na ko devancer bino. Deus falou eu ficarei à frente de você. Para ko bongisa banzela nyonso eza kote. Para planear todos os caminhos tortos. Naibi ke naza mwasi ya mosala Nzambe. Eu sei que sou a mulher do homem de Deus. Na avant tout za mwasi ya mosala Nzambe déjà mobile apondamaki mpona mosala ya Nzambe. Antes de eu seja a mulher
L'homme de Deus, o homem foi já escolhido para a obra de Deus. Alors, on a l'occasion de chiter tant on a zakati na prière. Não posso ter escândalo dentro da oração. Parce que m'inde papa lobaki mitema nyonso esima na maboko na nzambe. Todas as corações estão entre as mãos do Senhor. Alors na maboko na nzambe nzambe oyeba kopesa ngai kimia. Deus vai me dar a paz. Apesa ngai amour. Deus vai me dar amor. Apesa ngai patience. Vai me dar paciência. Pe maîtrise. Com a maîtrise também. Devant libota nyonso oyo komontama liboso na ngai na nzela ya ministère ya papa. Em frente de todas as pessoas que vão se apresentar em frente de mim no ministério do Pai. Poya lobi na Exode kuna ke vou garder silence ngai na kobunda pona. Ele falou no livro de Exode, guarda o silêncio, eu farei tudo. Ndesika makasi na ngai eutaka. A minha força é na oração. Amen. Amen. C'est que na uzizongi la papa. Zoko a mama toke na kota mama. C'est que maman ndeza ke papa ke bandimi pona ebi ke bokuta na pe na ba difficulté mususu na ba problème mususu pe. Papa bimi ake vers mondimi moko kote ya mama zalaki te oyoki mwalika moko mabende bato balinga ko déformer makambo ndenge ezalaka bongo sikoyo. Sikoyo pona obobima na likambo wana. Soki eyeli bino bosaka ndeni. Amen. Amen. Eloko liboso yangona na lobaki. A primeira coisa que eu falei eza prière. é a oração. Na kati na prière nzambe aopesa bino baton. Dentro das orações Deus vai dar sempre discernimento. Bokoyeba même don ya maîtrise. Ils vont saber como que vão ficar calmos com Deus. Ikamango koyoko zala ezolekela bino. A situação pode ser grande ou com muita força. Mais tellement maîtrise eza kati na bino. Mas vão estar com muito paz. Amour ezali. Amor dentro de vocês. O amour nde yango eko couvrir danger wana nyonso. O amor vai cobrir toda a maldade. Tant on a ebike na za mama pour soutenir papa. Como eu sei que sou a mãe para sustentar o pai. Makamone koyoko ya même na kati anda unange moni semba lobike papa sali boy. Acho que as coisas podem acontecer que o pai fez isso. Mais même devant Batu ou devant Zambé, mas à frente das pessoas, à frente de Deus, défendre papa. Eu tenho que saber defender o pai. A fé que a obra do Senhor não seja envergonhada. Discernement géographique. Deus anda sempre a dar discernimento geográfico. E salamaki e como na moment moko Moïse abimaki azaki na montagne, aqui na nzela ya voyage, nzambe sengelaki abomai. Chegou no momento que Moisés viajou, estava no caminho perto da montanha, Deus queria lhe matar. Mais comme Sephora azaki na discernement, il y a milliers wana obakutamaki, il y a situation como a mulher de Moisés, Sephora sabia o discernimento daquele área geográfico. Il y a une situation qui se opérer na tango. A situação estava para acontecer naquele momento. A défendre qui papa. Elle defendeu Moisés. Na ndenge ke akataki ngenga ya mwana na libanga. Elle fez circuncisão na filha de Pedro. Ya mwana na libanga. Fez a circuncisão na pedra. Abwaki na lokolo ya Moïse. Elle détourne o pé de Moisés. Pour a défendre danger wana e salamate. Elle para defender aquela palavra que o Senhor queria matar o Moisés para não acontecer. Alors pour Sarah se fera comme na makasi wana. Enquanto que se fera para chegar naquela força. Ezaka prier. É só a oração. Ponga ina kwa defendre musala ya papa na maloba de suko yuko ya na gauche to na droite. Para eu defender a obra do Pai no caminho de Deus, da esquerda à direita. Ezaka prier. É só a oração. Pour que moi nzambe ekumba. Só para o nome de Deus seja glorificado. Amen. Amen. On a zongeli mosali na nzambe. Papa évangéliste Marco. Siko papa ndenge lobi boza msa munene kokende teya koteya pe mutu abongwami. Mais eza pe na musa mutu musu boke okuta vraiment mutu ateti. Là siko okuta na mutu wana. Bosara normalement tanto que nda koteya bato. Sorry, na complété question là. Mutu ango azape na kati église, hein? Amondimi moko église. On inde kilte ya ka dimanche ka batei mwa likambo, batei kilte passer atei nini, batwakeit. Mais siko ozolandele siko yo na ndako po mondimi moko ya teti bo lukake. Bo bonike ayaka ne kilte ya ka église. Mais etamboli na ye sikoyo okende ya za teti ya bosaka ndeni po bolonga ye. Ok. Moni église, tu as un programme belé
na kati église to apena ba programme mingi ya ba retraite ba veille ba prière et puis ba enseignement na kati église to ebaka batu malgré que boyeba mutu profondément te menza masala abso grâce à hôtel sabiso même pe misala batu la kisana nango mona ke mutu oyo ya solo aibi nzambe una na aibi nzambe malamu te. Alors na bato na aibi nzambe malamu te to na ba suivi auto sala pa na bango to tsa bango plus danger à koloba et que lobby eza biso te. Donc ça veut dire lelo oyo zo yoka Zambé a fixé jour moto que la mardi ou lundi ou mercredi ou jeudi. Ça veut dire que fixation en Zambé et ça jour où ils ont en Zambé il faut prendre part à Malobawana. So va terre sur Koiba prendre part qui n'a tika Koiba. So va terre sur Kobo prendre part qui n'a tika kusala Kobo. Pour être liwa to ko bien manzam ko le boya ou jugement en Zambé vous allez brisque. En tout cas ça monsieur de mon mutu azo connaît toujours na koyoka te. Alors to mara mutu wana vraiment na bakir dans mon profond. Pour et c'est important l'église ils ont nombre te. Ils ont qualité il y a ba en Zambé. Oh bazo ben en Zambé mo konzi mo bikisi. Donc ça veut dire que bango wana oyo bakosa la face pe tant bazo sala musala nzambe ok toujours liboso soki lelo oyo tozomona église zoko ta moi moke faible l'église locale à cause ya nombre ya batu mingi nanu ba bien nzambe te baza ko na église mais nanu ba bien nzambe te alors tozala musala munene na kosala église ko la sabato nzambe même lelo ye omoni ki alinga ko ndima kaka te lobi oye tokena tina ba prière ndena tolo ba ah mitema nyonso za comme un courant de pas nzambe nzamba ko tourner on a droite tourner à gauche ça veut dire zopela ba témoignage belé ba tumingi balaki na ita olo mama mais nzamba sali grâce lelo oyo baza ko beta mbuna na église ba osala musala na nzambe otale tamboli na lobi nzambe zo lokumu donc changement ezali makasi. Mais la bateau n'a pas poussé ni karaté, tout ça qu'on est au sam sans le biseau. Donc on les battait. Ata azo sala ndengini bulemba kate pour continuer kaka. En tout cas, tu vois les battait pour ce hôtel misala Yesu ne kulus maman. Moi il est là bateau ba que Yesu bakanga kiye. Ngana ba Yesu ba ko kanga ete. Yesu mi pesa qui peut être biseau to bika. Pour Yesu akina capacité à kokima, akina capacité pour obéir légion, en même temps Pierre akati litoi. Yesu a dit non, ce n'est pas la peine. Parce que les toits sont ici. Abin la koko penga légion ya ba ange ba kiti ba défendre ngai. Donc ça veut dire que Jésus a donné sa vie. Yemo ka pesa bomo ngai. Ba tuni yo nani o ngai Yesu. Ba koya ki Bible na biso. Pour le 3 fois Yesu a dit non. Bozwanga. Donc ça veut dire que Jésus a l'embagité. Si vous êtes nous sommes là toujours pour prêcher jour et nuit. Côté à côté. Tout le monde a battu à côté de la Zambie. Amen. Wani zaika en quelque sorte boyeba musala évangéliste à sala pour l'église ce qui va moniquer et tambola bien te balanditi nanda kupona kolukaka kozongisa mondimi na droit chemin yango wana siko na question mususu oyo wana bayebisa nga mama Ida a fiel nanga mama Ida mama ya buki Ida kisasi mama na Claudia na bukati abi na ngai mama doso tu obengi so bosali mission tuna sikoyo pasteur alali na évangéliste to ma pasteur pasteur to évangéliste alali na butu oye kesiko kotende bo bi partageara on a vraiment que est repoussani ay ba bengi na mondimi moko nga awa vraiment tala moi na ce qui va démontrer nini c'est ça ce qu'on a besoin on y a vraiment pour prière on lundi ça y est ce qu'on a place wana les abutu il faut ça na famille na moisi na bana pe ba mona que papa lali na ndako siko osala nini na place wana. Amen. Non mama kaone ya ka mingi totalaka soto moni eza famille neti ke papa na mama baza na ndako babengi mosala na nzambe ta mosu mama koko tika na ye nga naza oblige akokende po pasi na biso ezaka nini moto abengi yo surtout so moto azwi yo te na telefone epuis na ntongo bayebisi yo ke moto yango mpe mekei olobi nzambe do soki azwaki nga alobi na butu anga koloba na ye nazomona pasi na station boye tokokai kobondela mpe nzambe alinga kobikisa ye alors susi biso ezalaka so moto abengi yo totalaka rt tolamusaka mama nalamusi mama tokei fatigue ekozala makasi en tout cas il faut prendre le courage à kokende toujours po mosala tobengameli eza yango wana donc naza mpena obligé ya kokende et puis so mpe na kete ya souvent ta mosomona
vous avez fatigué bon tu prier dans le téléphone maman mais au tir là aux à l'est hein au tir aux à l'est ça va maman le rôle dans la poste na biso tozo ya wana alors c'est quoi problème na sona lundi sa maman maman en tout cas prend courage to kende mais oh ils allaient sur 4 heures ba on va kende classe ba 6 heures te to que so moi eta comme ça yo kozonga na tia la côté kuna boye en tout cas la sécurité mingi na sécurité assurance makasi tant que toza la maman pour le lobby ba singami balé ils ont facilité à corrompre surtout le troisième c'est Jésus donc ça veut dire au katanate alors place dans un moko surtout ba erreur tardif to yebite maman pour ça ba tout ça so benga mutu na Nzambe pour a humilier ye tant yo zo comme tel yo moko abandi ko monter ba force ces histoires ba internet les a partout ba ko exposer peu facilement et puis la Facebook autambola to na ko lobeza lukuta témoignage que ça veut dire que mon est important makasi maman tellement to kende même malgré la fatigue to que to comme voilà tout ça obligé au kende obligé nakana maman yo aussi karaté hein non aussi karaté te na ko karaté on a bien déjà na ebandeli avant tout papa azwa charge ya kozana mwasi azwa ki dia charge ya musala Nzambe donc bible le bito local boso o eza priorité na Nzambe matie kuna bible so to local boso bokonza likolo alors bokonza likolo priorité za musala Nzambe donc musala za individuel mutu azana o Nzamba bengela ye eza musala na ye eza pona lokumu Nzambe Nzamba osima motema. Amen. Puis ça rappelle les choses au monde aux jours les filles qui sont dans la salon sur aux autres ont proposé maman qui non to kende hein aux autres monobi maman tu la siko les surtout prier pe tu sais la siko mais habiter mais aux autres attendent prier Nzambe simila muté à maman comme ça là on yeb ça les aliboté à moi tel donc c'est ça seulement c'est la monnaie toi c'est pas la prière ça là mon corps il faut vraiment ozana mwasi o vraiment balobi ke eza grâce Nzamba tindeli yo vraiment ke yangwana bisle lobi yango ke ko luka na ko mona eza po mutu a mona c'est que alukaki pour ceux qui ont luki te pour bible lobi on bien na mona on explique bien te mabi on a trouvé donc son mutu a quel qui a achat quel qui a achat on a trouvé c'est que alukaki quel le procureur pour on a moni na ko bima kama na moni ke wana za kiti quel qui vit quel ça y son procureur vit avec mais tant si yango teza guna ngai mais comme écoute mi liboso na ngai na yebi ke za kiti comme ta frère de mi force acadère OK yango te bible lobi on a trouvé quel qui achat c'est que abana ko luka c'est un procureur c'est que abana ko luka alors tant au luki ozui on a charge à cause de toujours bonheur va acheter simple comme moi si na yo comme moi si nyoso et comme moi si na yo na kati ministère comment toi moulier d'être ministère on a toujours bonheur na moni vraiment maman a joué vraiment rôle né ya ki maman de tolobi place ya moi si ya serviteur la place et les rôles il y a moi ça serviteur na musala Nzambe na moni vraiment au jouer c'est que pasteur a vu vraiment de toloba lipamboli ya makasi maman ya makasi na kokutana na mama Jolie kovanda sikoyo okoteya basali ya Nzambe oyo bazaki basi bazokweyisa bango na misala na ministère na bango omona ke po balobi mwasi ndenge oza wana oza succès na réussite ya musala ya papa na musala na ye ya Nzambe sikoyo oyo basi sikoyo baokweyisa bango bazosala échec ya musala na bango wana pasteur sorry na bengoka ya musupe eza na prophétiser évangéliste oteya yo osaki nini pour trouver ma jolie OK bango pe baluka moni elo la koloba OK on faut dire eza vraiment profond et profonde prière oração eza base ya succès é a base do sucesso mais eza option moko é uma opção diable alingaka te bato basala tambola na prière que diabo não gosta que as pessoas demoram mais na oração donc nazongoli koloba ke réussite ya lelo tu a tornar a dizer que o sucesso de hoje eza ba prière passée autosala são as orações passadas que tínhamos feito nga nazaka kobonela Nzambe mingi o evangelista orava a Deus Nzambe apesanga mwasi moko ya kimia makasi que Deus dá-lhe uma boa mulher bon vraiment mama na mosala otosalaka se mãe neste trabalho que estamos ozala mwasi moko aza capable te se não tens uma mulher capaz même na église oza na échec makasi mesmo
dentro da igreja terás a derrota. Même no ministère no personnel aux en Mesmo no seu ministério personal não terás o sucesso. Pendant que naleko bondela. Enquanto que eu, o evangelista, orava, photo mususu osala ba retraite na Afrique. temos algumas fotografias na África, Na église pas to sambela na na mama. igreja onde orava. Balai na mama moko como ne mama Diogo. Tínhamos uma mamã chamada Mamã Diogo. Mama na kufa. Ela já é falecida. Alaki mama ya église ya aéroport Ela era mamã dentro da igreja do aeroporto, na Kasenda. no Cacenda, em Angola. A format ba mama très bien. Ela formou as mamães. Bango bazwa capacité wana bakasi pa mama wana. A mamã foi formada naquela Mamã Diogo. Alors na mona qui était Eu vi, aí o evangelista viu que Nzambe pambola nga nisika oyo. Deus abençoa me estar neste lugar. Vraiment nazo témoigner. Sim, estou a testemunhar. Na mwasi moko Tenho uma mulher, asalaka pe ministère oyo ekende liboso. ela faz com que o ministério do Senhor vá à frente. Okoyeba ngo ndenge nini? Como é que saberás? Okozala na prière. Pode estar dentro da oração Même ozala na retraite. ou no retiro, Aotikala kodéranger te. nunca vai te incomodar. Mama yaka difficulté mosusu yaka na ba retraite akati ya ndako. Há dificuldades de haver retiros dentro da casa. Naza papa ya 7 enfants. Temos 7 filhos. Okontrole bango comment? Como podemos controlar? Mais akotikala wana kocontrole bana pendant les jours que je serai là à prière. Mas ela estará lá a controlar das crianças enquanto que eu estou na oração. Tango po bimi na prière. Quando sai também da oração, Azaka na porte aza neseni. também está sempre aí alegre. Nangi nazonga kote ba oyo bakutana na basi oyo malamu te kati na ministère. Quero voltar naqueles que têm mulher como tropeço. Kobondelaka ya Nzambe. Orar somente a Deus. Nzambe asimba motema ya mama Que Deus pega o coração da mamã po ete kimia ezala kati na mosala. para que haja paz dentro da obra. Po ete nazoyeba malamu. Porque sei muito bem. Mwasi ya mosala ya Nzambe so aza na témoignage ya malamu te. A mulher do servo de Deus, se não tem bom testemunho, Aza mutu ya baniongo. é uma pessoa de dívidas, Kotonga-tonga. de falar mal, Elatela pensar, mabe. mal vestir, Kozanga koyeba respect ya ere ya église. não ter o respeito da hora da igreja. Baprogramme église ayebi te. Programas da igreja não sabem. Donc eza difficile mwasi wana po ministère ya papa É difícil para que o ministério do pai vá à frente. kosalaki papa azala na barrière ya koteya bamama kati na Isso église será uma barreira perante o pai à frente das mamães na po igreja. ete bakolobaka ya shue na ndako na ye Vão dizer que ele teve a derrota na casa dele. aolakisa biso eloko O nini que é que ele vai nos ensinar? nakopesa témoignage moko ya moke Vou testemunhar um pouco. ekokosunga ndeko moko to biso tozoyoka Vou testemunhar alguém ou nós que estamos a escutar. toala na situation moko très difficile ngai na mwasi na ngai Temos uma situação difícil. très difficile Nós, o nosso casal, nabengi mosala na nzambe moko chamei um dos servos. komona docteur diedo etukala Chamamos a mulher do pastor Dieudonné Tukala. ayebisi ngai alobi papa benga alobi na 20h to prier Ela disse que chama-nos amanhã às 20, vamos orar. nabengi docteur tukala na 20h Chamei o doutor às 20 horas. nazwi ete nazwi mwasi na ye Não consegui falar com o doutor Tukala, mas sim com a esposa. mama kofi Mamã Kofi lelo akoma Tukala. pasteur kofi Hoje ela é pastora. combien des années passées 17 anos passados. 17 ans passés 17 anos. nazwi ye na telefone Consegui falar com a mamã. ayebisi ngai abi papa vanda calme A mamã diz que pai, tenhas a paz. ngano tozo prier Nós estamos a orar. nzambe O Deus aosala eloko ya sika lobi fará uma coisa nova amanhã. lobi Amanhã. nazoloba Estou a abi na dizer. ngai lobi Amanhã. problème na ngai ezalaki nasola na mobali na ye O problema é que nós tínhamos de conversar com o seu me marido. alobi o ngai pastor. nazobondela Ela diz que eu estou a orar. lobi Amanhã. nzambe asala eloko ya O sika Senhor fará uma nova coisa. nakangi miso Fechei as Abondeli. vistas. Ela orou. maloba ye abondela As palavras que ela Jour suivant na declarou, no dia seguinte de manhã, namoni yango se concretizou. eloni nangi naloba place O wana que é que eu quero dizer? so mosala na nzambe Se o servo de Deus, mwasi naza pose na maloba na nzambe a sua mulher é bem instruída na palavra do Senhor, nakoki kozala na ndako estando em casa nakoki mpe kozala te ou não estando em casa, baye na moto ya maladi traga alguém doente, akobondela ela orar. baye na bato bazolela Podem trazer pessoas a chorar. avant babima na ndako na ngai Antes de sair na minha casa, bakoseka elas vão sorrir. baye na nzala Vêm com fome, bakolia irão de comer. baza na posa maloba nzambe Precisam da palavra de Deus, mwasi na ngai akopesa bo maloba na nzambe terão a palavra de voilà Deus. avantage Isso é a ya vantagem koganye déjà partenaire na yo de ganhar a sua companheira. ministère nini oke liboso É assim o ministério vai à ya frente. papa Do pai vai à frente. Amen. Amém. donc nzambe asa apesa bato bazangi basi bazosunga kati na mosala apesa bango bamama na mitema malamu mpe babongola mitema mpo makasi ya nini Deus que dá bom coração às mamães, mulheres do servo. problème eza kaka kozala mwasi ya mosala na nzambe O te problema não só ser a mulher do servo de Deus, problème mpe eza te kozala mwana ya paster também não ser a filha do pastor, problème eza mas o problema é kozala moto abongoli motema ser a pessoa que é convertida.
bon moi sinanga mona ngate porque a minha mulher não me vê. azo mona nzambe Ela vê Deus. akosala makambo nyonso malamu mpona Ela fará tudo de bom para Deus. amen Amen. Amen, amen. En tout cas, évangéliste a aussi à évangéliser. En tout cas, a expliqué son rôle. Il y a évangéliste dans quatre églises. A expliqué son denga concilier kamusala na ye ya évangéliste na ya père de famille na famille. En tout cas, à lobby clair, bateau ba oka lingala bayoki. Oh, pe ba oka lingala te portugais local émission eza na titre eza na portugais et puis kole émission eza na Angola kuna. Bateau pe ba oka portugais bayoki. Maman Jolie sikoyo toke na para Maman Jolie peut expliquer à ye pe clairement place na ye ya maman na kati ya ndako na fonction ya mobile ne ya évangéliste a expliquer biso pe ndenge ya soutenaka mobile na ye na kati ya rôle ya profession na ye ya évangéliste a expliquer biso pe ndenge ajuaka rôle na ye na ndenge ke nyonso etambola na nyonso wana nyonso mibale ya papa évangéliste soki tosangisi na en résumé eza kaka nzambe nde mutu aza liboso kotika nzambe liboso soki bolandi bato balandai biso na émission précédente tolobaki comment trouver bonheur nini des secrets du bonheur nini conjugal comment okoki ozwa mwasi tolobaki yango il faut mwasi ya malamu tolobaki kaka il faut kosenga liboso na nzambe soki bolandaki bomona makambo mpe évangéliste alobi mpo azwa Mama Jolie mosala na bango eke liboso boye kaka nzambe nyonso tu kaka na maboko ya nzambe. Mama Jolie opesi biso bato banini moko ya malamu baconseil makambo moko olobi baparole moko ya malamu ndenge ovandaka na papa ndenge osukelaka na mosala sikoyo conseil nini loba oyo nani nga na pose question to ngo olobolobi mopesi na conseil na ata tokoki ozwa kaka basi ya bapaster na baévangéliste te ya baserviteur de Dieu te ata biso moko mpe bamama na ndako na papa en général. Amen. Amen. En tout cas, pour la ngai, premier, nayebi ke mama aza monteur kati na ndako. Amai est le moteur de ta casa. Koleka nzambe te liboso nzambe. Primeiro Deus, depois de amai. Papa aza likolo ya mama. O pai está em cima da mãe. Mais mama aza monteur kati na ndako. A mãe é o motor dentro de casa. Yango na Bíblia na biso ke mwasi malamu atongaka ndako. A Bíblia nos diz a mulher boa construi a sua casa. So totali mwasi ya Sunamite. Se nós vimos a mulher sunamita, eza na 2 Rois 4, 9 à 10. Dans le livre de Segundo Rei 4, 9 à 10. 4, 9 a 10. Mwasi wana nde mutu aliboso amonaki mosali na nzambe ko. Aquela mulher é a primeira que viu o homem de Deus passar. Ye amonaki mosali na nzambe koleka. Elle viu o homem de Deus passar. Kaka biso ba mama pe batu tobota Yesu. São nós as mães que nós nascemos o Kaka Cristo. biso ba mama tomonaki résurrection ya Yesu. Nós vimos a ressurreição Avant do Cristo. tout comme la résurrection, kaka biso nde tolelaki na ekulusu. São nós as mães também que choramos na cruz. Pe toke komona résurrection. E fomos ver também a ressurreição. Kaka biso pe mama mwasi ya Sunamite. É a mulher sunamita Nde também. amonaki mosali na nzambe koleka ntango nyonso. Elle viu também o homem de Deus passar todo o tempo. A comprendre que aza na posa ya eloko. Ele percebeu que ele precisava uma coisa. Mais tant que mama malamu Como uma boa mulher, ayebi komikitisa sabe se rebaixar, kozonga na rôle na ye voltar nas suas funções. esengeli na ngai papa azala likolo É melhor o meu marido ficar à frente. ayebisi papa tosala boye mpona mosali na nzambe. Ele falou, pai, vamos fazer isso para o homem de Deus. Amen. Amen. Tokontinue tomona Mikal Vimos também a Mical, aza susu moko ya bamama é uma das mães. mpona kozala na secret te na mobali na ye Para ele não ter segredo com o marido dele. azwi likambo oyo papa na ye alingaki asala mpe ya mobali na ye. Ele viu, falou o que Saul queria fazer.
a révélé en pas mobile. Elle fallait is no mari dedans. Pour la maison qui secret ya famille na ye entre Saoul na ye Mikal comme moi na ye. Qui leur un secret de Mikal ou pas de Saoul. Mais aboyi que azana secret katina ndaku na ye na mobile na. Elle nous crie Africa nous secret comme mari. Que uti na famille na ye ezala secret ya bomba yango liboso mobile. Vient de la famille d'elle la frère de mari. Non ayebisi mobile. Elle fallait nous marier. Na osepela que maman vou m'agradecer que a mãe avant tout que sala likambo antes de fazer uma coisa ezala ya malamu ou ya mabe boa ou mal mais informer yango pa ya papa tens que dar toda a informação ao pai parce que tozo na portugais eza na makambo baloba portugais nesta casa e tem umas coisas que falam em português nesta casa manda ela e a tindaka mas nela e pai na ye eu mando ngai na tindaka na kanti ebi ke na ndako oyo azotinda mais pai na ye papa nde moto atindaka na mulher é a mãe que pai que manda. Yango no mosa tsunamiti ayibise ki papa ke totonga pona mosala na. E puis sa mulher tsunamiti falou que pai vamos construir pour obter. Akwaki ko sala yango yemo. Ele podia fazer. Mete atali respect a papa. Ele deu respeito ao marido. Ngana yo mama soki toko koma na niveau wana. Se nós chegamos nesse momento no termo de entendimento. Mibali na biso même na ba famille na biso ou na milieu na biso. Nossos maridos ou nossa família ou nossos meios. Ba kozala respecter. Vão ser respeitados. Amen. Amen. Mikal soki a révélé ki David Likambwana. Mikal falou isso no David. Alexaki bolingo. Ele mostrou amor. Donc maman za muto apesa ka bolingo. Mulher é uma pessoa, a mãe é uma pessoa que dá amor. Même si quand eza na passe. Mesmo aí tem dificuldade. Então maman koma kana sika. Quando a mãe chega, a atmosphère change. A atmosfera muda. Amen. Amen. David alingaki aboma na ba. David também queria matar o Nabal. Mais Abigail a changé a atmosphère e a situation. Abigail também mudou a atmosfera de David. Te toza la maman oyo total la socialité. Sejamos as mães que não vamos deixar sofrer social. Total la bénéfice à Europe. Os benefícios da Europa. Mais toza la maman oyo to linga to koksa mission na biso eta ke ba maman katina Yesu. Vamos fazer nossa missão dentro de Jesus Cristo. Total esika to uti. Vamos ver onde nós vimos. Esika oto komi. E onde nós estamos agora. Tokosa la coutume na biso te. Não vamos esquecer todas as coisas. Zamba ebisa ki bana Israël. Deus falando no filho de Israel. Nazo mabino na mboka oyo zoko couler miel. Vocês vão num país bom. Mais bobosa na esika bouti. Mas não esquece onde você veio. Non, to bosa na te esika to uti ne ba maman na biso bavanda na ba papa. Não esquece de onde nós viemos, as mães como respeitavam os pais dentro de lá. Na lobite que mabeza te não mabeza. Tinha mal também, tinha problema. Mais to solo ba côté malamu. Vamos falar de boa parte. Malamu de mutesipa kama be wana. Toda bom que faz tapar o mal. Social ko koloba na bimisa aí. Social pode falar tirar ele na casa. Mais benefício na moizani. Qual é o benefício? Na ebite na ba maman ou peut-être ba mona ka. Não sei qual é o benefício que as mães veem. Mais ali pambolite. Não é a benção. Amen. Amen. Nós aussi parole maman. Amen. En tout cas, maman Bibiche, moi c'est tonton frère Guy na Glasgow. Qui m'a dit hein? Tonton frère Guy, qui m'a dit bien. En tout cas, souhait nanga ezali bala na bine continuer ndenge toyoki awa. Mate amoko vome ezake mutu nyonso tu oyo azozwa yango kotia mbongo liboso te kotia te oyo bavantage batiaka femme isali boyeboye tia nzambe nde mama Jolie alobi. En tout cas, merci mingi mama Jolie. Émission kitoko bato vraiment nde babi naza si bopambwa. Amen. Natiki sikoyo parole pa papa évangéliste Marco. Ye apesa biso o na ngaki otuna na azaki nango posa loba na tunite na suka otsuki si biso na moi pesa na o ngo suki sa o zaki na posa na loba o loba na poser question te sima na otiki lo parole o suki sa biso na moi prière muke ça so mon prière. OK. Nalingi seko nalingi seko exhortation muke que so prega o exhortar poucas palavras não na verset moka trotanga só tem versículo que iremos ler está na Marc está no livro de Marc a Marc chapitre 14 Marco 14 verset 13 versículo 13 Marc 14 verset 13 versículo Bible lobi a Bíblia diz il envoya des seus discípulos il leur dit e disse-lhes allez vão à la ville na cidade vous rencontrerez e encontrarão un homem portant une crèche levará cabaço d'água suivez-les seguem-le alléluia amen. Yesu alobi na bayekoli. Jesus disse aos discípulos. Asu bayekoli mibale. Teve dois discípulos. Atindi bango na mboka moko ezaki liboso. Mandou-lhes numa cidade em frente. Abi bokende. Disse vão.
Nanzela boko kende. Pelo caminho, Avant bokota na mboka wana. antes de entrar naquela cidade, Boko mona virão mutu. alguém Amemi eloko na mutu. com o cabaço. Biso to benga ngo nkalu. Nós chamamos cabaço. Batia ngo mai. Aquilo metem água. Soko meli mai ya nkalu. Se você beber daquela água, Ata to nga olha fumo na madesu na mesmo polu. gostamos de comer calulu, Moko to na kana mai ya nkalu. mas só pode ficar repleto com aquela água. Alobi botika moto wana te. E se não deixam aquele homem, Ai boko mona ye na nkalu. verão aquele homem com o cabaço. Bolanda ye. Seguem-lhe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nalikolo baboye. Quero dizer, Ba disciple bazokende. os discípulos iam, Na nzela bamonaki bato bakina babidon na bango. viram pessoas que tinham bidões. Pierre anga kolanda moko ya moto wana. O Pedro que ia seguir daqueles homens. Matia bisi ya bikolo alobaki bongo te. O Mateus disse, não, o Senhor não disse isso. Alobi fo tomona nkalu. Temos que ver o cântaro. So tomoni nkalu. Temos que ver o cântaro. Kalebasi na bato bayibi français malamu. O cântaro. Kalebasi ala français hein. Nkalu. O cântaro. Abi wana bolanda ye. Então seguem. Bapusani. Continuaram a andar. Bamoni mutu ayi na katina mai. E viram alguém com seu balde. Balobi tokolanda te. Disseram, não, não vamos seguir. Metango bamonaki mutu alaki na eloko. Mas quando viram as pessoas que tinham calo, Balobi eza ye disseram, wana. é ele. Yango wana mama. É isso que me Ozolanda cassette oyo. todos que estão a seguir. Naza ko encourager yo. Estou a te encorajar. Kolanda moto te posa mwana quartier na yo. Não segue alguém porque é da sua Nazolanda cidade. evangeliste wana po tovanda kote Estou moko. acompanhando o evangelista porque habitemos juntos. Nazolanda potre wana po tovanda ne balabala Estou a seguir moko. o homem de Deus porque vivemos juntos. Melanda ye. Mas segue-lhe Na révélation. pela revelação. Ya nkalu oyo aza O nango. cântaro que ele tem. Po ete soki atamboli Porque atamboli. se ele andar, Soki alembi. se ele ficar cansado, Akokitisa nkalu wana. fará descer o Ntango cântaro. ya komela. E quando ele beber, Yo mpo kozala bénéficiaire ya mai wana. também tu serás o benefício. Yesu daquela alingaki água. juste koloba. O Jesus só queria mente dizer: Kolanda moto aza na eloko na ngai. segue a pessoa que tem algo que vem de mim. Kolanda moto mpo na komesana te. Não segue alguém por hábito. Kolanda mpe moto te mpo tovandi na Não blagistan. seguem porque vivemos na mesma área. Me tolanda mutu Mas seguem na révélation ya pela Nzambe. revelação de Deus. Oyo eza maloba. Essa é a Mpe palavra. message ya exhortation. É a mensagem da Napesi libota na exortação Nzambe. que eu estou a dar ao povo. Comment koyeba moto aza na nkalo? Como que pode saber que ele tem um Zwa cântaro? ntango ya mabondeli. Tem a vida de oração. Nzambe alobaka butu nyonso Deus tongo fala nyonso. em todas as horas. Moi nyonso Toda hora. akolakisa yo. Ele vai te mostrar. Landa ye. Segue-lhe. Libota no ekobika. A sua família será salva. Landa ye. Segue-lhe. Mpe yo E okopambola. tu serás abençoado. Merci. Obrigado. Amen. En tout cas, Bolandi, en tout cas, oyo asepeli na émission kitoko tosali. Oyo asepeli na baparole na mateya kitoko eleki awa epai évangéliste na baconseil ya mama Jolie. En tout cas, na rosenga rara bobenga bango bapesa numéro ya téléphone na bango bobenga bango boyebisa bango soki we boza na posa boza na basujet mosusu tolingi évangéliste alobela biso boyeboye tomonaka clair te tocomprendre kote boye te ma Jolie aloba boyeboye bobenga toza wana mpona bino natiki awana natika malobe pa évangéliste nalingo remercier nanu ye mei le boss Serge na ida azo ya kitoko ya kosala Serge Lutumba na Angola na ida azo ya kitoko ya kosala émission oyo Moulière Bataladora nde na explica bino eza kaka la femme patente mwasi ya bitumba mwasi aza na bacourage alukaka yango wana Moulière elingo bamwasi Bataladora ezali batante bitumba mwasi ya makasi lokwa ma Jolie. En tout cas, merci les boss Serge na idée aux émissions kitoko boye. Merci na mwasi na yo mama Inasia, merci na bébé na bisa kitoko. Joyeux anniversaire encore na bébé Samuela le 7 juin. Mais na do peso l'air na osa émission na peso avant goût ya le 7 juin. Joyeux anniversaire na yo. Merci vraiment avant tout ceux qui s'en a vu, merci vraiment mingi. Na papa évangéliste Makou, na maman Jolie, ndenge boye baza na couple ndenge bondimi ko répondre à l'invitation vraiment merci. Ezate ke o ba bengi bino to raisonner na mbala moko la kisi vraiment ke o samsa nzambe. Mbala moko ndimi ebi ke là na koya pona édifier peuple de Dieu, oye o sali en tout cas merci. Na si eza le dosso te fait asukate.
continuer na biso ça l'émission na biso. Merci pe na mon chéri. Aya na sima caméra yemei. Et doyen papa Osana. Merci na bino nyonso Rolanda biso. En tout cas, napesi merci. En tout cas, mes salutations. Na famille Mayo, famille Mafina, famille Ngala, Bangonde, Moni, évangéliste Abi, Tolanda, moi la quartier de Tolanda, et Obrete, mais Bangola, ma la quartier, Bangala, Tokangam, Nabonda. Et ça par révélation, ça très bien. Oui, ma famille Ngala, Tokangam, Nabonda, Nabotang, Wana Nalemba. Famille Mafina, Totala, Nabangona, Kota Tinel. Famille Mayo, Bakangami, Sikona, Bamafina. Monika, Totier carré, mon remoué, hein. Et Anna la bosse na abinoté. Magie à Facebook et ça qui est au Koutana malgré Bamboul et les quatre Panzani te Koutana. Merci Mingi na Bangope de ba soutenir avec na Bango Serge. Vous continuez à vous soutenir. En tout cas, papa, maman jolie, Moya Souka. Donc comme on a dit sur la Souka émission na biso. Merci papa Serge. Maintenant la thème ya programme na yo ya site oyo na sepela yo makasi. Moulière batailleur. Bible doit reconnaître Bassi, basant la puissance makasi. Makambe belezo la seption que maman basa important. Bible même au kilezo la biso que derrière un grand homme, il se cache une grande femme. Donc ça veut dire même un moninga bozomo na pa mako, mais na simalanga eza la maman jolie, grande dame. Grande dame bazana. Donc merci beaucoup que liboso ngai total la nyonso ko sala pour porter Pierre na mission oyo tango nyonso to programme nyonso za ngo besoin même awa même libanda en tout cas to manquer te to pesa priorité to na posa musala ki liboso. Merci mingi va numéro de téléphone ezali 087 28 26 436. Na répéter 087 28 26 436. Merci beaucoup pour la prochaine émission. Ah merci maman Inacia Lutumba. Nalanda qui va émission là vraiment aux hommes mulher batalhadora auto a confirmar e gostei muito. Rezo a Deus que a obra vai em frente. Amém. Sou uma das tuas irmãs cá na Irlanda junto com a Mamador. Sou a mulher do evangelista como já fui apresentada. Nós somos ser evangelista. Como já me apresentei. Você já se apresentou déjà. És a minha irmã. Eu estou aqui com a Mamador. Vamos dar o número. Em qualquer altura. N'importe quel moment. Estamos prontos. Prêt. Para podermos harmonizar. Esta obra de Deus. Que Deus abençoe. E a nossa menina. Ela tem o mesmo mês comigo. Amém. Que Deus lhe abençoe. Papa Serge, que Deus te abençoe. On est dans la quête, au vent de famille, à Zalokumo. En tout cas, merci Mingi. Il y a José Pierre Diavanga, Tantine Alpha, Kiansi. Merci Mingi, na papa Rémi Kanga, na moissine Claudine Kanga, Claudine Kabrikou Kanga. Merci Mingi, na frère Talanga, Rodolphe, Michou, ma petite sœur. Tama, jolie, na papa Rémi Bangoyeyo. Bangoyeyo, oh ezande, omoni nde bozosunga kosunga émission Michu au porter déjà ya yo moi Pierre ozwa lipamboli na Job na papa na ye Rodolphe Ida Kisasi mama ya Claudia Mbote Bele na Bukati nakanisi pe sœur nanga moko to priya pe po na ye hein azali mwasi ya tonton Georges Ndjovu Rachel toi na ona mabondeli lande mission kota na prière aux Olibiki ndengo aussi na ebi de jeux au biki amen mbote mi Rachel na tonton Georges Ndjovu en tout cas pour la reçu qui ça to kumisi nzambe ya suka to pasteur évangéliste au qui aussi qui s'habille na prière Nzambe tolobi merci ya onabika mokozi tomboli bonzambe bo santo na yo nkolo yawe oyo nyonso yo bandaka ngoti na suka mokozi tokangama na yo nzambe po ete yo yokanga mabondeli mabota nyonso koyepana tokumiso mpona émission oyo nzambe tika ete ndeko nyonso akonanga yango ebota mbuma na bomona akania 1+ nzambe
Maman na Yonzambe, tu remettes pas mission mususu na maboko na yo. Okumu kembo ezonge pa na yo te otika mama na maboko na yo libota omobimba. Maman na Yonzambe na kombo na Masia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Amen. Bye.